Non, 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 refongola te na lo bango 1000 fois. Maître Kim Saza Congolais auto beta stade de France wana. Batala LT yone au passeport moko do banga. Boni passeport moko ti. Yone so misi passeport baten ko yiwana na ba flèche. Yeye be ko yina ba flèche wana na passeport. Na ko bon aider mamozo banga. Conseil que ça là on so que c'est jonga au monde ba conseil beta manga ngo wana. Conseil que ça là. Mboka no ni atango so ko baninga ba kiti. Non non, mboka ko ni ata. Na ko yeba na tango kiti elle différent. Batu na yebi ide na yo bato zo kendana ba kenda kenda yebi ne basonga do échanger na ngote data ba yo pile bo na yebi soki ba ye ba weta mission ya liboso na yebi balé luka toi c'est mission mbonga ko futa na région ça na ngote donc ezo na bilo mo do inutile donc musique il faut lurana no stabiliser combo na yo ça na combo na audience. Donc, ce qu'on dit, c'est que même on a ça qui va partout. On a un résultat fixé. Il y a un moment où on a qui. C'est la bonne chose. Il y a un moment où on a qui. Il y a un moment où on a qui. Makaouz va sentir un exemple au sein ni sous les Makaouz. Donc, sur tellement de mission là, on a pas de baba. Baru bongama tout, tout bongama, tout bongama, baru bongama. Donc, faut pas bongama. Voilà, voilà. Comment la petite sœur au tonneau Tonosani même pour la licence de n'avait bien pour l'ouvrir pour la vie notre lia quoi ici comme côté notre lia de Thompson à Chaba bino boya ba vie na bino mais il y a ça là il y a part ba vie to aller la coin au vandi bozo mela bozo lia mutabete ni ngabeti ni so bien kolega na ko ça c'est toi rythme na carte voilà. Ah, on va danser au rythme du parasar. Oh, yes, voyez bon mimboka Afrique zeko kwaya. Bano yo balia kifungule balali. Zamba salanga mobali na mokili. Ala zolokumu. Agene zote kama basi bazotula ya gola. Eza nini yo? Oh, eza kilelo yo. Kilelo yo. Adadi ya kuzae. Charlie la paja magambeza. Marga uze sembola yango yaya. Marga uze damba misafie pola. Ndoma zalanga mobali na mogili. Ala zolokumu. Asala blaze polo ni kaboroni na mobali. Agene zote kama basi bazotula. Ezali ninyo yo. Ezali loyo. Loyo. Adupidi ya mboka. Loyo makambweza. Makaouz makambe. Champagne pris à boîte. Bon, whisky pris à boîte. Donc, attention, vite, attention, bon, on a vendu, c'est que donc, de dollars na dollars. Au monde, il va présenter ça. Véritable code mboka kosa couleur na kati au mona ki ba ya rocher site gi minikuyo on se comprend na mona ki présence de chibambe femme d'affaires azale na kati très puissante ale na kati na mona ki ba Debs de Paris donc lourd Debs de Paris ba zala gi wana na mona ki ba na mona ba ya papi mbala donc ba tu bela minene ba zala na kati wana donc eli ko lo ba non il faut te ba rosala ba belles œuvres pour tout ba retomba ndengo wana Makaouz na kino zo chanze mituka ozo mata ba avion en Afrique mais baninga bazo kenda rapoto obi yo na kino do chanze mituka ozo mata ba Afrique trop mais baninga bazo kende poto fali pour parce qu'on a poto ba beta et c'est le plaisir nini qui a fongola mutali non bata poto bata nini obi na kino ozo chanze mituka belo do chanze mais ba voyage ka Afrique baninga sko ba ke poto
première fois fala ki ofungola par rapport ton dossier ba nena ofungola mutali boso yem taki ofungola non non ofungola te na lo ba 1000 fois maître Gims za congolais auto beta stade de France wana batala elle te yone au passeport moko zo banga boni passeport moko ti yone so misi passeport ba ten ko yiwana na ba flèche yeye pe ko yina ba flèche wana ya na passeport na ko bon aider maman zo banga conseil ça là so que c'est jonga au monde ba conseil beta mangana ngwana conseil ça là kanoni atango so ba ninga ba kiti non non mboka ko ni ata nako yeba na tango kiti elle différent bato nayebi ide na yo bato zo kenda na bakenda kenda yebi ne basonga do échanger nango te data ba yo pile bo nayebi soki baye bawe ta mission ya boso na mi balé luka toi c'est mission mbonga ofuta na régie au sana ngoti donc ezo na bilo mo do inutile donc musique il faut lurana no stabiliser combo la yo au sana combo na audience. Donc, ce qu'on dit, c'est que même on a ça qui va partout. On a un résultat fixé. Il y a un moment où on a qui. C'est la bonne chose. Il y a des missions qui ont été faites. Il y a des gens qui ont été faites. Eh, Makaous va sentir un gamme là, ça ni sous les Makaous. Donc, sur tellement de missions là, bango. On a pototé mais baba. Eh, baru bonga matou, tout bonga matou, bonga, baru bonga. Donc, faut pas bonga. Voilà, ça c'est bien Makaous, c'est entre nous. Je pense que Moral est calme, non? Moral est calme, donc à part Matanga, tout ça, Moral est calme. C'est ça que il y a un journaliste, bon, Matanga, Moral est calme. Il y a un journaliste, Matanga, Moral est calme. Moral est calme. Tout ce qu'on fait là, comment on pèse, tout ce qu'on fait les artistes, Dadi, grand artiste, Dadi. Donc tout ça, tout Moral est bien dit. Matanga, on peut belé biso comme un jeune. C'est triste, c'est triste. Il y a un moment même par hasard. Tout le bas qui est là, il y a les alliés nini. Toujours les là, il y a le bas non. Pas ces ans à monter ma pour na. Marambo sur les olés, biso kunda ba para bazo kunda biso. Ba on basi ba bota biso poto kunda bango. Alors il faut pas flèche wana ezala et baluga qui ne côté monsieur ça la passe. Moi témoignage pour na Kamo Lopez Evelyne. Kamo a petite sœur au tonneau zanai. Tonneau zanai même pour na lisango te na beke bino boluga ngaka pour na ba vie na to lia ko ngisika mo te na to lia de Thompson na Chaba bino boya ba vie na bino mais il y a ça là il y a pas ba vie to aller la coin au vandi bozo mela bozo lia au moins différence akamona bino elo galegela bino yango yo c'est l'émission mais même émission ezate pas coup de fil venanga tala na gare boy tala na prêtre ngandi boy alela yo pe ba piston ngwana en tout cas et ba petite sœur mingité bando sala ba coaching ngwana biso peso to be na prêtre mo en kale mo rayote ya ni gayenga mon invisible akokita to yebi na ba tu faut ba sala interview et ça ba mo kingandi on se comprend donc flèche te partagera bon disparition est vraiment franchement ça m'a beaucoup touché. Voilà, tant que Bino va partenaire dans biso émission, c'est vrai qu'il faut déranger Bino. Marca aussi générique ce qu'on a moment de tambolande ni par rapport à Zela qui ont bimi pe koti ba bando Zela façon pour ça pour kende mais netiment to ke mande to Zela une semaine net na wa to kete Mona, on est comme une dogue béni. C'est un bête le monde d'amour. Bon. Voilà, là nous sommes en direct. Nous sommes en direct la Marcaouz. Oh, par hasard. Oh, abeta raté. Nous on dit mon tazo beta, mais baro ko c'est les gars abeta raté. Correction. Ça va comme pour kandam na. Tout va beta lié. Eh, mon tabeta ni abeta ni so bien ko les gars. Na ko ça y est. C'est trois rythmes na carte. Voilà. Ah, on va danser au rythme du parasar. Oh, yes, bilo koye bomimboka Afrika zeko koya. Bano yo balia kifungule balalie. Zamba salanga mobali na mokili. Ala zolokumu. Akene zote kama basi bazotula ya gola. Eza nini yo? Oh, eza kilelo yo. Kilelo yo. Adadi ya kusaye. Charlie la paja magambweza. Marga uze sembola yango yaya. Marga uze damba misafie pola. Ndoma zalaga mobali na mokili. Ala zolokumu. Asala blaze polo ni kaboroni na mobali. Agene zote kama basi bazotula. Ezali nini yo. Ezakilelo yo. Kilelo yo. Adupidi ya mboka. Kilelo yo magambweza.
makambo sali yo to baka daki tsaka bu bon to zebele to sali makambo mais oyo moni donc donc bozo ra sika boye ko ba maka uzika mtazo betela mais so sali ke reka kolongwa epeka mutako ya pa otso bon passer eza na kati ya motema vie ayebesika uti na biso neti ngai na uti na ngana orchestre moto te oyo na kolobaki na uti boye donc nabimi dans les néants le padre ndapesi ngai couleur wa pakolinga wana Dupidi ya mboka 113 le dictateur donc sina kalokola le padre azamu kondo na bavuenda bor yo omoni kota to koya pesa bilo zo wana kota to ya gawa soya awa kaka oka siko message oyo pardon ekwayo awa Dupidi yango yeyo yokeloko oyo binango lokola le padre asenga moboko na kafuenda bo yo nzamba boyi lisumwe nzamba boyi masumu nzamba boyi localisation ekeba na video ekoboye elengi ekoboye eza surtout soki obali te akeba na video yakolia nebike bozoluka ngai yago odete tibambe femme d'affaires yagola fula mupepe yo maître Fabrice miyebe ya mama Solange miyebe Laura Tomila indira la brésilienne tokoli yango na mwareze yango na mwareze tokoli yango na mwareze yango na mwareze tokoli yango na mwareze yango susuna tatila karimu kanda afuna ngwe yango na mwareze letiselo ngange mama na Samuele national siko yango yeye hymne national ale toko bakutia ba mama sikiye noka bakutia Fadi Mokonzi bakutia toke mankolela mankukula mankolela Jésus de Niyanse mankolela mankukula mankolela Tresiyeleza mako nambo nanga Deje Polo Yaya Bendango Simbango Kotigete Papi Masuta Bendango Simbango Kotigete Ziki Yanoka Yagolia ne vis pas y faire vous Yagolia elle est le bas subakala yo yango FIFA togolia mara togana na moto moto par hasard yango toke ezaba jena yo abebi sa relation ezaba jena ye abo mama bala bato tika na tuna motuna moto mama na bana moto mama na bana moto akumbaka yo moto memaka yo moto akumbaka yo moto Romeo Ninja moto akumbaka yo ezalaka kelbisenkoyi marka 11 tokena mai 1 2 merci grand animateur FIFA Oliemikate bele sengi babakisela yo Olie bukola bonseka sengi nabakisela yo yaka na bwakela yo yaka na sopela yo yaka na bwakela yo yaka na sopela yo yo allez tokena ye eza maya betiste moni bino pa yango te bino oyo kanisa wala ezalaka leka ye nalobi boye wala leka ye nabi boye olie mikate ebele esengi babakisela yo nini mpona mafuta wana olie bukula bwa nseka po ekangama yo te okisona nini FIFA combien de génériques obwaki déjà pas fait rigola bon bana na ye vraiment nazwakaka chance wana façon asere nanga na kolinga musala na korespecte bachef na biso po soki orespecte bachef oyo te
donc ozo diminuer na makambo ngasko yo na yo kaka ba chef na ngatro na moi na butu donc na kaka ba chef trop yango zo mona biloko tout ezo bima maintenant ni Blaise azaka à présent na secret musala na confiance patron nga pesa nga bana na ye mouvement na participer na ba générique mobile to banda na 4 minutes to na générique ba boss to na qu'est-ce que j'avais dit deuxième générique qu'est-ce que j'avais dit première classe les deux na par hasard et puis to ça la qualité tremplin na premier soin donc oui, ambiance créateur, tout le monde déjà a besoin de animateurs et puis tout le monde est présent, il y a Afro Nabino Kunzardo, puis Azongi sous le mouvement, moi du Lobapo Naye, tu es quitté tout ça. Biso to zaba travailler, biso to sala musala oyo orchestre zo senga. Donc kawana ezana na kana biso te, bien sûr bon monaki mais biso to décider rater. Vous comprenez? Ceux qui va présenter ma retour na officiellement à la prochaine sur Botuninga, na ko répondre ngo. Na monaki na répétition. Vous comprenez na monaki na répétition, ils a parlé na ye, senga ba matsape ba matsaki payer, o bazai présent ba monaki mambutu ndenge lekaki. Biso to zala wana ka pona ko tout ça, ba loi ya musala. So ba lobi ke bo travailler na noko na bino to travailler na ye. So imo konza lobi ke effectivement azongi vraiment na groupe to travailler na ye. Biso pe bazwa biso. To ko boyate kamo ekolela ki moto non mais pour l'instant nam te toza autorisation ya kolobela makambo wana bino mo bo comprendre que eza nango naturel que nde bato to bazonga na bango et poser nango problème te donc kana ye donc eza na kana biso te par rapport à ba générique au bois ka générique mo sentir on est pour générique bois qui le roi ba et qui ba tamo roi misato et mo varier mo to quitter mo to façon mo to travailler là on to et ça nga sko bendo yo sali remarque on a pour to sali di nouveau to sali différence na ba générique union si bino tende au monde par rapport au bois qui là sur bo côté na YouTube ba visa raliko na biso tout le monde était ba vie na on a 2 jours à pamba 3 jours 4 jours tu sais quoi que ça une semaine tala déjà moi ba vie na on déjà ngapona en tant qu'artiste total aka ba fante tala kana no eloko eza cop na yo fana e ba na réalité musala te muto az artiste muto e bi valeur ya ndule accompagne que tout ba misa faire rigolo na ba animateur na ye ba sali di nouveau au monde je n'ai ko comparé on a je n'ai mon côté to beta nyonso tobete ezala bien mais na style générique mo boaka na bina style o comprendre na générique mo côté tobeta na style to bandi yango talaka to suspendre seben show yo na suka to bandi na sakade générique na biso ba na dosma to ina sakade to kotisi rap na ka beti aponga tumta tuninga biponi ba tseka te ba crino ka wana bo banda na ngomba la moke boke de boki moni loko tout ce que bimisika et so biki ba fo na boki na bango ba boki danger mais problème to na problème moko omoni bateau yo ba yé sika na monde makambo wana vous comprenez non ba kota ka malembe vous comprenez qu'est-ce que tu ba kota malembe mona minute mutu ma bisinga na poto mikolo ezaka ba kilelo ah ouais ezaka kilelo ngate mna boki yango ezani mateo a yesika et l'accident yake message neza capté mon voyez ekobo ezali sumo lati na bien melo rezo boma mbao eza déjà capté alors excès ko yoka générique et lo to ba jijango na mukolo mote ngape na za artiste mais biso to biki musala za carré yo po ibiki za carré parfois yo mesala ni la voix na nga bo compliqué nde biso te yo ce que lo resala yo mesala ni trop mingi na générique le pas de ce que bimi bo ka Blaise créateur parce que lo que compliqué bino touro bateau to boki na bango classement eza très compliqué sipe li susu badance facile talaka moto tal biso ka talaka Serge Bakaya na moto ya mutombodi kembe ya zane bo on va se jailler toute la nuit yo banga kuna on n'a pas de détails on a les cris alors on danse alors on to saleli kimundele comprendre te au moins que du nouveau yo mesana kana so to bandi kamba moto bandi chele oui to bandi na te to koti bino sko kimundele lelo musique yo mono batebele bakati banzadi ba comprendre place musique yeke été parce que musique il faut tala kotala lelo te tala lobby biso to aura chance to kena ba payer belé à libanda alors so comme na pays wana on comprendre que malgré patron na biso za makasa koti sa rumba ya za yu mate ya peut za complexité avant comprendre est-ce que yebike eloko lokwa rumba soki yo za Kenya obenga ngo eza monoko na bango déjà te obenga on international biso to kana complexe nzoka rumba e romema na mboka mususu comme des international vous comprenez parce que biso siko touro siko ya taka brasa so kati wa international touro siko to zui siko yo so ndio ngali banda ya mboka na biso touro siko to zui siko ma mélange obino boluka wana tous les binosko international international o biso ba congolais o bibo négligeaka o biso to valoriser libanda po papa mbalelo to bebe papa wemba rumba nano après akota ki na monde wana parce que biso sko tour oyo tozui album o bobenga international na complexe nzoka lingala pe na international na ba pays étrangers
Vous comprenez? Surtout, vous comprendre que le padre a qui na banzela moko. Binombo vous la comparaison. Vous comprendre que album moyo, tu beta ba style yo, ya ba tmusu ba beton mais ba respecter ba norme té. Vous comprenez? Musique on a voix et contact. Tmusu ba beton. Tozana ba papa ba beton au danger. Ba venu so ba loko kanza ba beton au danger. Ça ça congolais, ça beton au danger. Maître Gims, yo kana si saide nanga. Maître Gims a beton au danger. Biso to bagi année 2020, eza neka ya musala, non polémique. Et là on ngolo ba wana, biso tout to beta musique to kuta. Mais ceux qui ont betango, ils ont eu les betango peu bien. Ce qu'on va comprendre que au milieu pas de betango moment tout chaise, ils ont rumbaté. Bobo sanara. Ayemba, oh ya mama, c'est libanda, biso total. Oh, ekelebe. Vous comprenez? To betango na Guinée équatoriale, baloba français, anglais, espagnol, bato ba bouja. To beta banzembo lokwa ba oh la muka atabapasi on OK na mona musika te yebise bato ba welisaka ba kombo ba international wana na pesa un exercice muke tango yembi na anglais oyembi na français eza mabiti okoye bengi international ba on a nini sokoza mopandisa ngo ya solo français ba kotala yo il faut américain sukole lamba yo loko yeba yo za world mais bandula ngo mona ofingi batu local batu ba yo to na ndule sale sana mindele te na poto efunga metende efunga mi total asko so ba mindele ba roya wana ko mamba poto te omona batu bakenda ba États-Unis concernant mon ata 5 américains mo ba yo tala po yeba ke muta dépasser ba frontière batika ko ça on fait ba côté belo boye bande kaka bata mangala maboko likolo atie boy c'est que ça o salonga o poloka donc yeba na jour na biso tala ba zenita bandoko na biso Magic System to féliciter bango c'est l'Afrique et la fierté d'Afrique tala ba zenit na bango on appelle masananga au Gisolo au monde la salle les a rempli na ba peau blanche toi tu vas ça. Et bien on fait la lutte et puis la lutte là c'est commune, c'est pour nous tous, il faut qu'on soit là bon moko ko souder ko tindika musique et puis voilà. Ko ça la précédent aussi c'est l'euro. Au bandi de ngai résultat no yeba na salle. Yo mo bela base la bino penet ba state wana place même chose dozanga bobek ba Afrique trop. Ba state kan potoka ba bazo la bino. Oh solo ba les ba secret mon route de volant aussi ko dit. Tout ce qu'on a baké récréation liban mboka bagué tourisme zela so tourisme si le monde asko va concert ko banda na ko pesa mbote na véritable code ya mboka costa couleur patron ne chapine du plein de grâce babashi marbre samombonda la skoni mbunza ya bambunza bambote ya trop sigazali libana ya mboka lilimbuye El Madre l'européenne mona poto ya sigatenda la bossa sanité Rocher Mufuta bless créateur yeyo olela kitro Rocher Mufuta London yeyo awa et puis maître Teddy Matadi pesenanga mbote na Bido Samba maître Bido Samba pesenanga be mbote na maître Hugo Café toujours donc en avant Mimi Katombe bambote ya trop Junior Katombe bambote ya trop champion Ika na Istanbul bambote ya trop batutu baso kaso landa biso en tout cas biso musala ka ezali ba consommer kaka par hasard makambo ezaka nde tozo beto ezaki lele oyo olie mikate zo senga nini osenga obakisa mai po kita etika lona tolo wa forma sango baluba mai yo zo confondre le cahier na l'eau et c'est l'eau mon côté on se rebat l'eau c'est la vie donc tika batuba mais la mai on se rebat toujours dans les bons. Merci Marc Arousi to la pipa ba kebele balandio ba yoki ba cri na yo ba cri neza force cri neza ranini ko sala changa dans l'émission non on a bien félicité ba cri non ba dans bité ba musu ba ki fa ba cri neza liboso le côté nga na bandi feza liboso ba musu ba lobi bon alo ba la vérité on a dit que c'est cri neza ranini ezaka Thompson mutu alingane lo pele mutu alinga mutu pona grotte pe l'hélicoptère netinga alinga pona l'hélicoptère Thompson eza bon eza normal moni ba basala ba analyse ba basala ba commentaire na bango mutu azo sala remarque na ye faut tika ba fanatique à l'aise eza na fan musu ça s'appelle nega na pesa d'exemple en avant eza normal eza naturel mais d'ensemble les génériques eza bien. C'est que nous avons. C'est que nous avons travaillé. Non, ils ont. Au monde de papa, tout le monde a tonga qui musala na onatra par exemple. Va qui na société moko par exemple partout au FIDA, ou na banque, n'enga na mugana tonga na gina cop nanga na société à l'EPAD. Na tchaka serier pour c'est ma vie. Sa copo na cop musuti. Donc ando moninga wa mokolondule sila lobana on a gagné na ndule yango ce qu'on a comme vivre nango. Donc rien que ndule misile linga na mte
de on na na molende à tout moment na la page pour yonde musala la ngai un jour kombo etika la Blaise asala nini komba Blaise ala animateur ya fait gola wana umi da père magina da père ménage papa Bâtiment bayina bâtiment bayina nga orchestre mo bayina okenda na générique oboma pe maman okenda na orchestre wada c'est les cas mais par rapport au bigani les akake faut que rester taka musala ya mutuna ndenga zo salela yango mutu mususu za na muto yebika banda ko sala nga bien obiki apportaka pena un plus mais aux autres on a ignorance zo comprend il faut qu'on protéger zo pousser pe mutu itsaka bien l'espoir zo mona ngalelo bana na kutana les padres ba mambona na bosana ngo po tant otala kuno mona ke c'est la vie na comprendre que ya on a vie ya mutu donc là c'est trop dit na vie ya mutu faut ko tsaka assurer na mamonyoso et le c'est important na makambu na cop tozo sala so tsaka assurer au kendava moi le ba les padres tiba maintenir déjà sérieux mon ba biso na dévoiler secret mon lelo bobi que Blaise Créateur azobala nazobala le 28 février officiellement félicitations officiellement nazobala bena na sala munene eza pena ndebo lobaka soki coutumière religieux nazosala yango kinka eza pena na sala munene na Kasavo bukana venir mikili te mère mikili ndeni moi sa poto moi sa poto te nga pena mama bana na nga elikemba Laetitia Longange maman na Samuel première fois pour maman félicitations c'est la première maman na Samuel maman na Daniel tout be na to boka yo liango na mo respect Laetitia Longange maman na Samuel donc yaza femme na nga na banini na likemba bat ba reconnaissant bat ba comprendre te ya moni ki tozaka différent ah oui moni nga lelo na sala pas à faire rigolo aza le rôle la lumière biso toza pembe na ye il faut tendre briller pe muke oui soko leki pembe na vie wana ou bénéficier na vie te seke ba lokayo yana ba tumusu bazala na vie wana ba 15 ba 6 ans ba 9 ans mais yazo comprendre yazo beta musique ya loyenge ngasko na beta musique ya vie non ça la ba cri na nga pour servir ngai et servir orchestre pour épouser nga pe liboso tala lelo na komi na niveau ya kobala nazo bala vraiment vie na hôtel libanda moi si invitation na kataka na ko misongo pe moni benana invitation mambutu nazo bala to bili on a vite ndeko na tetika ya frère na ngai donc ndeza boye ils allons le 28 février coup de chapeau dans les padres merci mingi na fait rigoler Jésus de Nias na onion sur sala pour dédicace na bato qui ba dédicace na ngai retenez bien ezaka le 28 février FIFA au mariage naie na mwasi naie Laetitia Longange mwasa kisasa yata yondeza la basa poto ba pe ba frenzele na boyi bango te na fingi bango nga bulaki babali ba mwasa poto babali te nga babala ngate o babala bango pe ba sepela babala bango nga naza mobali nazo respecter ba norme ya mwana mobali nyos tout na vie après ko sala il faut ko sensibiliser famille il faut qu'on honorer mwasi na yo lo sali onzamba pambola batu yango mo alipamboli 60 PS connaissant na ko zanga mosona bina bala mwasa poto nga beta pemela na lepade na ko zanga mwasi na poto te mwasa poto mwasa kisasa bango to ba basi bazo jouer même rôle na katanda voilà excès Hollande pe avantage au monde na lobby après des avocats bonnes. Alors dernière question Blaise Créateur aux congolais aux animateurs et mon nambo na biso ba master na bino le baza na Paris ba okebeta Bercy c'est l'arena ba mission OK ba mission Fali je pense que cause na momo il y a solidarité pour na bango par rapport à quoi ndenge ba okende parce que bakanga pototi potezongi tozana kotala soki ko simba mais déjà le fait que baza déjà na Paris au binotu bo rivara bon franchement message na nga que baza ba étranger te baza ba congolais lokola nga mo Blaise congolais eza intérêt na biso tout ba artiste musicien congolais au moni toto sibe tamulaye Binition na bandeko na biso ba combattant musique ebetaka te ba concert ezalaka te soki vraiment nzamba toucher motema na bango ke ba frère na biso na ba beti eza intérêt musique congolaise nga pona nga na kosenga nzamba sala bango grâce ndule wana ebetama pour soki lelo concert ezongi na poto eza intérêt na biso to ba congolais ibango moka te ba tomber victime ba vena biso ba de la forêt ba vena biso ba papa chéri ba patron na biso ba les padres ba te belé ba watanabe ba tomba victime ba makambwana moi c'est pas bien biso to ba jeune to ça la musique ya venir et puis ya mutu mais na kana ta na biso ba poto kangami malgré ngana kena ici ezami kili mais pareil au tika la Paris yango zo mona soki ba beti gloire à Dieu bafongo la porte soki ba beti na lobi boy eza polémique te bino bo poser ka ba question polémique poser nga question moko ya bien nazo répondre gentiment soki ba beti concert eza intérêt général ya musique congolaise ngala on souhaiter ba bonne chance. OK merci Blaise Créateur ngala zo nka place ya libala olobi ozobala no se batutu ba bi ke Blaise Créateur ozobala osali lokola ndeko na biso Jani Pachate ya bala ki informa ki orchestre eza moko ya cause o alongola ki jet te na mama te ah mama
babalaki babalaki faut le barabe bolo même mambo ya kobala mutu na kobala nga nazobala est-ce que nga nazobala mwasi na ngai nalobi boye naza mpo na loba mamunete ba excuse nga nazobala mutu ma pose nga question tuninga baobala yo bozobala ngai na bali mwasi na nga na utane na likemba letisalo ngange mama na Daniel et Samuel nga bazobala ngate nga mu nazobala eza ndenge mote et puis nga nazobala na salle nga na bala te ba ma OK oya kobata mawali to yo boke non nga nazobala na salle na kobenga salle ya munene ya 400 places mama 400 places ba éviter ndenge na ndenge ba koya et puis bon mona ngona ba réseaux sociaux bon mona OK bien créateur merci naza mwasi question on a posé ni nango touché yo pour aux artistes et musiciens te bi finalement de ki na basi ebele mais et le mot be touché au annoncer pourtant combo ya mwasi na yo ni nango marqué au pana non le que marquanga vraiment ils ont une patience on ni mwasi na nga linganga na intérêt to kutana na ye na ba vie na nga ba likemba wana nazana pas ready miss bat baye ba te na ba 2003 2004 2005 donc to yebana dana ye des alaka ti comme appel réalité to boti to fandi alors tellement to kutana le na ni le côté na landa e ben intérêt et na moni ki na sala pas ya faire rigola nzamba do fungola nga makambu ba difficulté comme ba facilité alors na me kolongola pe ba charge o eza le quoi que mobile tout na vie il faut ça lango za ba devoir alors nakolinga tena ko sala ngo na komi da faible ou bien musala za lisuté alors e nazo sala nzoto za makasi ndo moni na lukina récompenser yi na famille na yepe moi sinon ça la plaisir na famille na bango maman boti moi na papa boti moi na pas honorer bango eza fierté moko na sala ngo sans flatterie eza ba devoir ya vie et là on a sali ngo na pona na patience na yepe en tout cas félicitations na CP na initiative aux idée mo ya malamu ba coup de chapeau. Merci vraiment, merci. Merci.